Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe a Pamborabino, bande konyoso oyo bozi opportunité ya kolanda biso na mokolo na lelo. Na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola. Na caméra na moni tozali na frère na biso Caleb Makela na réalisation tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesi mbote na patriarche Vincent Makela apôtre Idi Amen Linzoki Mbombo na pesi mbote na Père Conde de Paris Mama Bijou Conde de Paris na pesi mbote na basali ya Nzambe nyonso oyo bozi opportunité ya kolanda ngai pe bo partager prédication oyo pe bo s'abonner na Ciel Ouvert TV bo sanate pe bo s'abonner bo liker pe bo partager yango Nzambe akoyeba na ko pambola bino. Bien-aimé dans le Seigneur, nazwi kaka ngolu na mokona lelo ya pona ko partager quelque chose qui vient de la part du Seigneur na biso. Bien-aimé, Bible ezoloba ke nyonso tozomona ekoleka kasi maroba na Nzambe ekotikala seko na seko. Bien-aimé, nalingi tozwana nu litangi moko totanga bongo to bandako expliquer litangi wana. Avant tozwa litangi wana na kosenga ndeke siko zolanda ngai kanga na miss na yo to sambela pona mama oyo. Tendre Père to pesio merci. To tiki mama oyo na maboko na yo. Bible ezoloba na biso boye. Tangu toko telema liboso na batu to banga te poete molimo na yo azali kati na biso pona ko révéler biso ba chose cachée. Père, ngai nani na telema liboso ya peuple na yo. Nazaka ka canal ngolu o esalameli ngai na mokona lelo pona ko propager ko transmettre maloba oyo ezouta epai na yo. Tika ndeko nyonso oyo kolanda ngai azala édifier, bazala consoler, pe bazala orienter afin que maloba oyo e produire ba fruit moko digne ya repentance kat na ba vie na biso na kombo na Yesu Christu ndetolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Hein? Obeti maboko makasi na ndako esika oyo zali, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé tozo le kanali tangi tozo tanga na Matthieu 24. Tozo tanga na Matthieu 24 verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Bien-aimé, l'andanga vraiment avec beaucoup d'attention. Bible zoloba boye. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Bible lobi to bonde la mokolo wana mokolo o Yesu akozonga. Ezala mokolo malili te to pe ezala mokolo feti te. Bien-aimé, l'andangai vraiment malamu oko comprendre les kanisi oyo molimo mosanto atie kati na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, soki okei na adage oyo bata mokili balobaka. Bata mokili balobaka nini balobi l'homme est né bon. L'homme est né bon, mais c'est la nature qui le transforme. Adage bata mayele balobi mutu abota makamalamu. Kasi bamakambo oyo mutu akuta na kanango na mokili nde ebongolaka mutu lo lenge o esengelaki azala. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge na loba boye. Na moment oyo tozobika. Na moment oyo tozosala o esengeli to sala, na lingaki na yebisa yo mon frère, ma sœur oyo zolanda ngai, que temps ezali susute. Oyo Yesu
alingi azonga. Landanga vraiment avec beaucoup d'attention. Ce qu'on dit dans Matthieu 24, au bandi na verset 1, kino esike kenda kosuka. Okomona makamu nyonso oyoyo tozomona ezo salama lelo na RDC ezo salama na monde entier. Okomona ke ezali accomplissement ya parole de Dieu. Bien aimé yokanga. Oyebi batu mingi lelo baza ya kolala. Batu mingi lelo baza ya ko rêver. Batu mingi lelo bazo linga ko bondela te. Batu mingi pi bazo kende église mais bazo bondela na hypocrisie. Awa est-ce que tu kotanga Bible lobi nini? Bible lobi priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Bible lobi to bondela mokolo wana mokolo nini? Mokolo Yesu akozonga ezala mokolo malilité to pe ezala mokolo fetité. Et lui koloba nini? Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde a un moment ya elanga. N'est-ce to koti pour le moment nazo teya na moment ya elanga. Tout le monde a un moment ya malili batu ebele kondima na bango e refroidiraka kondima na bango ekitaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui Bible est bêti c'était na eloko wana. Il faut faire très attention na yango. Parce que na verset autour kotanga Bible lobeli biso na hiver na sabbat. Donc Bible lobeli biso na mokolo malili na mokolo ya feti. Bien-aimé landangai. Ce qui otangi na Bible okomona basali ya nzambe bele bakufaka pendant la fête. Exemple ya modèle obiso tozolanda ozali Jésus-Christ le roi des rois. Babomaki pendant la fête. Exemple ya prophète Jean-Baptiste. Bakataka yemutu c'était pendant la fête. Bien aimé dans le Seigneur yokanga. Biso bana na nzambe. Et loko toyi ko sala na moment oyo parce que Bible zoloba to bondela poete mokolo wana. Ezala mokolo fêtité, ezala pe mokolo malilité. Mais tikanga na yebisa yo selon ngai. Selon ba analyse nanga, selon molimo nenga lobela kanga, na monaka Yesu akozonga ka mokolo feti. Pourquoi mokolo feti? Parce que ba chrétien ebele na moment ya fête ba bungisa ka identité na bango. Bien aimé yo kanga. Ko bungisa identité na yo te likolo ya un jour. Ko bungisa identité na yo te likolo kaka ya sentiment moko bo ya 5 minutes. Bien aimé, après wana et détruit vie na yo. Bien aimé landangai. Ezana batu ebele lelo ndenge na lobaki na ebandeli baza ko rêver. Batu ebele lelo esengeli abondela. Esengeli azwa vie na ye. Akotisa ngo na losambo. Akomisa vie na ye ekoma losambo. Batu mingi bazo kende ba église bazo sambela, mais bazo sambela malamu te. Bazo sambela na hypocrisie. Batu ebele bazo sambela, mais bazo sambela na motema moko te. Or que bien aimé, soto lingi ba moment ya fête, na moment ya elanga, écoute yo. Na tango Yesu akozonga bien aimé, la première des choses ezo senga na yo, il faut ozala ka nini? Ozala na écoute. Mutulo azalaka na écoute ya Saint-Esprit. Mutu wana ata mabe komi esimbaka yete. Bien aimé landangai. Mutu atambolaka na écoute ya Saint-Esprit. Ata na moment wana ekozala moment difficile pona batu oyo wana. Mais lokola yo ozaka na écoute ya Saint-Esprit. Ekosala ke Nzambe asunga yo, Nzambe a orienté yo, Nzambe atalisa yo ke omoni na moment oyo tozali. Yo il faut otambola boye. Et loko oyo il faut yo oboya ngo na vie na yo. Bien aimé, batu ebele lelo bazo sambela mais baza déjà na lifelo. Landanga malamu. Batu ebele tozomona zo sambela, bazo pesa badim, mais bazo sambela mais bayebite ke baza déjà na kata lifelo. L'ifelo et l'ikolobanini, la paix signifie l'enfer. Enfer et l'ikoloba châtiment éternel. Bien aimé l'andanga malamu. Ko sambela eza synonyme teke nzamba yebi yo. Ko sambela eza synonyme teke okokima mokolo wana ya malili, to pe okokima mokolo wana ya feti oyo Matthieu 24:20 verset 20 lobeli biso.
Bible ezoloba boye bondela po mokolo wana ekuta yo na mokolo malili te to pe ekuta yo na moment ya feti te. Bien aimé, toza na moment ya elanga tozomona bato ebele ere ya losambe kokoka tellement malili ekota kati na ye akoyebisa bato se balamusi ye bozela nalala mokie. Mais au fur et à mesure yo zoloba ke nalala mokie ere ya losambo ezoleka. Ma sœur, mon frère, Nathan oto komi ezata ya distraction te. Nathan oto komi, mon frère, ma sœur, zwa vina yo tiango au sérieux. Kangaba na nzambe, respectez ma programme ya bino ya église. Soki bozana ba programme ya église kokimaka ba programme wana te. Bien aimé, Bible lobi toyebi ngonga te. Toyebi mokolo te oyo mwana moto aozonga. Bible lobi boye Jésus akozonga lokola muyibi. Or que muyibi soki azoya koyiba avertiraka batu te. Parce que soki moyibi alaki yo ke na ya koyiba yo okose prévenir. Eza lokola Jésus ndenge akozonga. Ce qui m'étonne ezaka nini? Jésus aza nzambe. Mais Bible lobi mokolo Yesu akozonga o aza nzambe ye ayebi yango te ni ba prophète ni ba ange. Ba yebi te mokolo Yesu akozonga mais Jésus aza nzambe. À partir na tanga ka verset wana etabisa ngai eloko moko ke il faut être prudent sur tout le plan. Bien aimé, moyibi tanga yaka koyiba alakaka te. C'est pour ça que la Bible dit Jésus a koya lokola moyibi. Ça veut dire que mokolo Yesu a koya parce que Yesu a nzambe. Mais la Bible dit mokolo Yesu a koya a olakate a koya lokola moyibi. Bien aimé, na koyebi se sika oyo zali, zwa vi na yo sérieux. Na koyebi se sika oyo zali, kangama na nzambe, longwa na ba fausse doctrine. Longwa na ba malakisi ya mabe. Longwa na ba force na ba église ya mabe. Luka église ya malamu oyo molimo mosantu oyo bazo sela nzambe na ndenge ya malamu. Pourquoi? Parce que Bible zoloba soki mutu eza mabe, soki mutu ekweyi Bible zoloba même na wagon eza na sima e osa nini ekokweya. C'est pour ça que dans le temps où il y a distraction te. Dans le temps où il faut oser décision. Il y a kotala et si ka oyo sambela, ce comme rien ne marche. Ce qui ozo sambela et si comme quelqu'un, au monique makambo ezo tambola bien aimé, pour changer église ce n'est pas un péché. Ce qui église wana est dans la témoignage à ma bé. Ce qui pasteur ou azo diriger bino, vina yeza la kamabe, mon frère, ma sœur, koyoka sonité, sambela, nzamba orienté yo église ya malamu okota. Parce que Bible zoloba, to bondela mokolo Yesu akozonga, ezala mokolo malilité, ezala pe mokolo fetité. Bien aimé landanga. Bamateya on azo teya biso lelo. Eza bamateya oyoyo, balakisa biso yango na ba patriarche Vincent Makela. Balakisa biso yango na apôtre Idi Amin. Yango moni to yé na mokolo na lelo pona ko avertir yo. Mokolo Yesu akozonga eyebani te. Peut-être après la prédication oyo, Jésus peut revenir. Bien aimé, tango Yesu akozonga aokuta yo na état nini? Aokuta yo na position nini? Bien aimé, Bible zoloba, soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme la colombe. Bien aimé, nazo bondela yo tant ezali susu te. Makambu nyonso Bible lobaki c'est accompli, sauf rien. C'est pour ça yo landanga. L'homme de Dieu yo landanga. Til lelo ozo tambwisa batu na désordre, faites attention. Kanda ya nzambe kita dikolo na yo. C'est le moment ya kozwa décision, ya ko bondela, ya ko kangamana nzambe, ya ko luka église ya malamu ndenge na lobaki awa tout à l'heure. Soki ozo sambela na église ya mabe, o mata okita, soki berger wana akena enfer, yope okolanda na enfer. C'est pour ça que dans temps oyo yo esengeli omitala, oyo zo kambanga état d'âme na eza ndenge nini.
Église on assemble la doctrine nango eza ndenge nini bien aimé. Soki église yo semble la eza na fausse doctrine bima na église wa. Ko changer église eza di sumu te ndenge na lobaki liboso. Tango moni église yo eza mabe, o moni témoignage ya pasteur eza mabe bien aimé. Bondela nzamba orienté yo ala kisayo église oyo okende osemble la. Bien aimé, batu bazo kufa de jour au jour. Pona nini? Batu bazo kwa cause ya décision te. Donc mutazo mona ke a église on a bandongo bomona, ti na komi lelo na changer ma sœur mon frère, tu iras en enfer. Soki yo tali kaka bongo ke église oyo na bandengo na kibomona moyena changer ngo ezate bien aimé. Ba église ebele tozo mona awa eza pena ba église ya Nzambe te. Ba église ebele ezali ba église ya Satan. Ce que je vous dis c'est la vérité. Luka église ya malamu loko la vallée de Bereka. Luka église ya malamu loko la les rochers salés. Eza ba église oyo Nzamba yebi yango. Eza ba église oyo yo. Patriarche Vincent Makela, apôtre Idi Amin, bazali ba l'homme de Dieu charismatique sans mélange. Bazo sela Nzambe, bazo batela malako na Nzambe kati na bango. Basali ya Nzambe oyo mibale, soki yo kangami na bango bien aimé. Okomona bilaka Nzamba laka yo ekokokisama pe o mata okita oko hériter le royaume des cieux. Bien aimé, tokosanaka makambo Nzambe basalaka nango ba mentir te. On ne badine pas avec l'œuvre de Dieu. On ne badine pas na Nzambe, basakana na Nzambe te. Tozana biloko misatu o ezalaka ekila. Soki yo o respecter yango te, okeli felo okufa avant. Ya liboso il faut banga Nzambe. Yami bale, il faut que banga mosali ya Nzambe. Quand on va ko banga ko respecter parce que ba banga ka mutu te mais ko respecter mosali ya Nzambe. Yami sato ezali nini? Ezali ko respecter ba bien o nyose ezaka na kati église, biloko nyose ezaka na kati église. Il faut o respecter yango. Il faut o batela yango. Biloko misatu oyo ma sœur mon frère. Na yo l'homme de Dieu. Ceux qui osent respecter biloko oyo yo. Nzambe akopambola yo. Lelo to koma mona na ba église ebele. Pasteur azana mbongo ya ko louer ndaku me akomisa église ndaku na ye. Bandeko ba uti na kwilungongo. Aseli bango peka ndaku na kati église. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as vu que na ba prédication eko ya to kolobela yango eza mabe. Ndaku ya Nzambe ezali ndaku ya kobondela. Eza ndaku ya kolala te. Oui, faiblesse ori kozala, ori kozonga na église, mais kofanda na église te po yo la kawana na famille na yo. Nzambe oya benga yo, c'est que Nzambe réellement benga yo, a opesa yo quelque chose o yo kozwa pe okozwa ndako na libanda. Église ezali lié moko approprié pour na ba prière, pour na ba requête ya bato. Bien aimé, na lingai na loba boye parce que nazo koma na suka ya prédication na ngai. Kangama na Nzambe. Bondelaka mingi nazo beta sete na eloko oyoyo na église oyo sambelaka na ye apona ko juger te mais église oyo sambelaka bondela Nzamba l'action état d'âme ya pasteur Nzamba la kisayo état d'âme yesika yo kendaka. C'est pour ça makamune so kende liboso te makamune les a bloqué. Pourquoi? Parce que ba avec la bino ozomona ke vina yo zo sambela mais rien ne marche. Bien aimé kota mabondeli à 3 jours Nzamba la kisayo kolongwana église zo sambela ce n'est pas un péché. Ce que bondeli au côté vraiment na mozindo Nzamba rolakisa yo église ya malamu oyo ko sambela pe okomona makambo na yo ekende liboso. Pona ko sukisa nengana loba boye. Bondelaka Bible lui prier sans cesse. Bondelaka tango nyonso. Kolembate Bible lui to bondela mokolo wana ezala mokolo malili te ezala pe mokolo feti te. Soki obondelaka ate kucho na moment fête et ko paniquer yo te. Ate kucho na moment malili et ko paniquer yo te. Pourquoi? Parce que on a préparé dans la prière. Soko tangi dans Matthieu 26 okomona ba disciples tant ba yo kanga Jésus bazala ki dispersé. Pourquoi? Parce que bazala ki préparé te na prière. Prière et ça la ke mutu azala préparer na nyonso. Ata bitumbeye se kucho na prière et longa yo te.
tika nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola yo, nzambe ya apôtre Idi Amin Linzoke Mbombo apambola yo, bo partager prédication oyo, nzambe vraiment apambola yo, salela maloba oya malamu na lobi na mateya oyo, nzambe apambola yo, okangi misu esika oyo zali, nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola yo na prédication oyo yoki na moko na lelo. Ba porte nyonso oyo ekangamaki na vie na yo efungwama na kombo na Yesu. Moto nyonso azobela azala guéri au nom de Jésus. Moto nyonso azangi kimia, yamba kimia na kombo na Yesu. Moto nyonso azana ba problème, ayamba solution na kombo na Yesu. Tika grâce, puissance ya parole oyo eteyami na mokona lelo ezala partage afi na yo. Nzamba longisa ona domaine nyonso, nzamba pambola yo, nzamba pesa o makasi, ndeko ozobela yamba lobiko na kombo na Yesu. Tika bolamu na nzambe etambola na biso na kombo na Yesu Kristo ndeto lobi. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Tubeti maboko makasi pona lokumu na nzambe. Soko lingi o contacte ngai obeti kaka plus 243 98 18 22 616. Je reprends. Plus 243 98 18 22 616. Soko bengi ngai ezali numéro na ngai ya WhatsApp. Okomi na ko répondre yo soza na ba problème les autres ngisa yo komela ngai to kosambela pona yo penzambe ako visiter penzambe ako bikisa yo na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra kuna to moni frère Caleb frère Exaucé pe na régie finale to zalaki na l'homme valable évangéliste Cédric na pesi mbote na patriarche Vincent Makela apôtre Idi Amin Linzoke Mbombo père Condé de Paris maman Bijou Condé de Paris et je salue mon grand frère héritier Kasongo Depsi Mbimba na pesi maître avocat na nyonso mbote maître Daniel Tumba maître Jules Consolata na pesi honorable Alain Kouké Nzamba Pambola yo Vinciane Kouké Nzamba Pambola yo et je salue la sœur Divine Losambo et je salue mon bébé que j'aime le bébé Miradi les bébés de papa Flamme. Je salue maman Bénédicte Makela yazali mon thème ya patriarche Vincent Makela et je salue mon partenaire Bénédicte Tipato Kachao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert.